Josué. La protection des enfants. Vous êtes mon fils. Vous êtes tous mes enfants, mais il faut la protection. Dis à mes enfants. Bongo ningo arrive à parents mosusu. Alekisi mo na sama. Et mon akende ningo kebo mamuno se kende liboso. On appelle ça protection mobimba. Oui. Ngapi balakisanga na makolo. Oh, ils allons m'embêter. Oh, et ça biblique té. OK. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Mutu nyonso oyo aza na protection ton singa na luketo tonini il aura des problèmes. Balekisanga na sama ko. Babwakelenge so na mboka na makolo. Na nelolo et ça là est l'autre. Qu'on livre bananayote parce qu'il y a d'autres parents qui livrent leurs enfants. C'est que baza bandoki. So comme on parents azo livrer mon anaye andoki amisala mami. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que la fidélité au Pesara Bisso, Nakata le meilleur de chaîne où ils allient chez Bisso Télévision. Merci aussi à le sponsor numéro 1, les Alara Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'à travers Jésus-Christ, d'être aux santé paisible, d'être pas moi à tous égards. À travers Jésus-Christ, tu l'as qui tu l'as mouki, tu bouger le beau est bougé, tu bouger le colo bougé, parce que Azalaki au contrôle, peu au rendez-vous, il y a combattre la bisso, ndengi olo et sengeli. Merci aussi à Papa Chikimukadi pour nous représenter confiance. Il y a aux présentateurs pour l'émission Lolo, Police des Stars. Merci aussi à l'équipe solide, Papa Denis Moussoul na régie, ainsi que Papa Naturel et Jacques Melambo et Papa Junior Mukadi. Merci aussi à l'assistance de Joyce Lokamba, Nakata Oisika. Bandeko Balandi, Toza, Lelo na Papa Lokamba. Et Toye le sous-sounet Papa Lokamba parce que évangéliste Lokamba, à ça la fort, il y a qu'on révéler conscience na biso, Tomiyeba, le lengi nini, tokoki kotambisa, reste à vie na biso. Alors, biso nyonso, toza bana, toza na ba parents. Biso nyonso pe oza parents, oza pe na bana. Alors la protection des enfants. Le lengi nini tokoki komibatela. Obimaka, okenda konuka mbongo, mais ozo zwati parce que ozo miyeba te le lengi okoki komibatela. Bana oboti babala raté. Ya mibali misali ezalaka te parce que protection na bango o assurer ngo pana Bible lobi elikia na moto akokufa peut-être musu yo tchaka elikia na bandeko na yo nozo bosa na kendeko zo tche elikia akoki pe komema malheur na kati ya vie ya bana na yo yango tozaki ne évangéliste Lokamba pona komeka ko expliquer to miyeba lolenge nini tokoki komibatela et tokolobela pe sur ba prophète na sena moyo to na kati ya vie o tozali il y a des faux prophètes au bazo escroquer bana nzambe mbongo o ba minima kiona na place o mama kiona ti to meka ko expliquer ko yeba église to etonga nini ya malamu yo koko kende pasteur nini oyo koko zala nayi nazanga mokote nazana évangéliste Lokamba Papa Lokamba bonjour to pesi bino na kati wisika. Merci beaucoup, bonjour. To sepeli ko ya mabino na ndaku na yo oyo ezala chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup, Isali, chaîne mère. OK. Et qui apporte un plus la vie à bateau, de loin comme de près. Merci. Bonne santé physique, santé spirituelle. Santé physique, morale, spirituelle, très bien. Angola Nzambe. Voilà. Ça fait longtemps au peuple de Dieu, ba moni subinoté, lelo, na mukola lelo bani ba mona bino. Nini asika o l'homme de Dieu ko yela bango. Ah, merci. Nabi ke soki bo mona kingate na zamuta mabondeli. Tozali mingi na zamba na ngengenge toke zamba et tout et puis musupe na église mais sikoyo ça fait quelque temps toza ndetoye mais mikolo yo na ko accélérer. OK. Ndenge to tourner boye so nzamba so ntam so semaine prochaine no yo tourner mususu ti to accélérer pour na ba matière réservée. Merci beaucoup papa. Avant de commencer l'émission, tout rendre grâce et ensemble sur votre permission. Merci. D'accord papa. To sambeli. Papa, papa yo pesinga bango, nalingi bango bajala, esika ngai nakokende, bamona kembo yo pesinga,
mokili mobimite bolingo bolingo yolinga kanga bwango bokutu mitema mitema ya bayambi yo bamona nkembo kimbo yopesinga mokili mobimite. Oh Seigneur, sembola loboko Seigneur, bana na yo, peuple na yo bazala édifier, peuple na yo bazala protéger, peuple na yo ba vivre miracle, bazala solution makam na bango. C'est ce qui nous importe. Au nom de Jésus-Christ, tous à la conduit par ton Esprit Saint et servi par tes saints anges. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ah, merci Papa Lokamba. Toko Mosali na Monsieur Lelo. Merci. Maman atali biso, atali stati na bino. Eh. Papa vena kena ngoma zo sambela. Ah. Tala nina zo sambela. Na wala la stati wo bochaki. Ok. Aza parmi ba faux prophètes to parmi ba sai na Nzambe ya mabete maza mosai na Nzambe ya bi. C'est vrai réel bokenda ki pe ngoma ko sambela to ezaki na mo video moko ya kalo zongisika lisusu. Non, to bana bango yo, to zana bango. Bango yo ndengo mona bango na. To zana bango et voilà. Nzambe lobaki ni. Yango na eti. To yangi. Na o ici. Voilà. Bien que message pesamela kinga depuis le 20 septembre. To zala na ngoma tango to bimi na zalaki na o méditer. Et du coup, tu as un thème automatiquement partagé sur le téléphone. Il y a touche-moi partout, sauf si tu as un message, on a ça. Et puis ça m'a déjà pendant que tu as partagé témoignage. Touche-moi partout. J'étais dans le bureau en train de méditer. Du coup, Josué, la protection des enfants. La protection des enfants est répétée. Vous êtes mon fils, vous êtes tous mes enfants, mais il faut la protection. Dis à mes enfants. Alors, la protection. Nde sikoyo, erna ou méditer na ba verso ba pesa kinga. Nde siko aye kolobelanga clairement que moi na nyonso azo mériter protection ba parents. Effectivement. Ndenge za boza papa hein, oui. Parce que zana mwana hein. OK. Bien que ça bébé mais a mériter protection na yo, a mériter protection ya maman. Donc les parents doivent protéger leurs enfants. Et ça très capital. Et puis et quel souci yo poso mériter protection par papa abotio. Papa abotio pe ndenge moko et ainsi de suite. Même na kufa toi vivant. Et puis biso tout tozali bana ya nzambe tozo mériter pe protection divine. Et voilà, c'est pourquoi tu es ici qu'on a un mot pour nous partager. Mais ils appellent capital. Ouais. Bongo, ningo arrive à parents mosusu. Alekisi mo na sama. Et mon a kendi, ningo kebo, mambuno se kendi liboso. On appelle une protection mobimba. Oui. Ngate ba Alexandre na makolo. Oh, ils allons m'habiter. Oh. Et ça biblique té. OK. Coutumièrement. Parce que ils a coutume mosusu oyo nzambe alingaka. Na coutume mosusu nzambe alingaka. Oh. Nga etake mona ya chef de groupement. Papa kotianga na makolo. Na sa makolo. Na koti, na bimi, na koti 3 fois. Abi fungola maboko, na fungoli ya boîte lenga baso. Comprendre? Boîte lenga mususu enemo. Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 3. Isaïe zo condamné ngo. Oui. Kasi nga na oloba na pesa ba verset. Tokoba. Pour ceux qui tiennent, on peut se voir verser belé. Ketoko ba Isaïe quelques versets là. Natanga. Tanga l'homme. OK. Yo pe sunga penga. D'accord l'homme. Na Bible no kuna pe. No kezala oh ezande Bible na ngai. Isaïe chapitre 30 verset 1 à 3. Bible lo biboy. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. OK? OK. Bible. Mawa na bana nyonso to batu nyonso oyo bakendeke koluka kosala ba alliance sans kotuna nzambe. Deuxième chose, mawa na batu nyonso bakende koluka protection par na pharaon. Pharaon c'est l'image du diable. Hein?
Satan, diable, pharaon. Nzamba lobi, malheur à vous. Bino bato boluka protection ya bato. To ya bokoko, to ya kutimi. Abi protection ana et cause la soni pona bino. No yoki sabino soni na protection. Et je dis vrai. Mutu nyonso oya za na protection, ton singa na luketo, tonini. Il aura des problèmes. Parce que cette protection est éphémère. Oyoki? Je connais notre président de notre pays qui a été assassiné. Il était protégé par des militaires et tout et tout. Hein? D'accord. Blindé, makamuso, tout. Au Koutananaye, donc comme place à ça, c'est tout un problème. Mais cette protection était éphémère. Comment? Les assassins sont venus, bakoti, l'équipe na ba barrière nyoso, ti na bureau, ti ba beti massassin na bureau à Koufi. Où était la sécurité? Où était cette protection? On a protection à des organismes. Même rapproché à Zalaka. Administration. Voilà. Pour la protection na Izalaka et le côté. Na sepelaka mingi na phrase moko papa Joseph Kabila, le président, ex-président Alobaka. Aye na moto na seni. Na église armée de l'Éternel. Nga Zalaka. Papa sonika photo. Alongoli casque. Bon, mokonza mboka ko to sepeli tout pesimbote. Boso ba secret bon mais to jipe ba secret. Ayi na luka veni mushi ezawa pe wa. Aveni mushi. Ayi na ko na tala misala o bazo sala. Oh, place on na ko mona ko nzoka ba contrôler ka pe nini mais ndenga alati ni na casque. Oyeba te ke zaye. Pour identifier c'est vraiment oyeba te. Katanga longoli casque le to yebi. Sikoyo général ebisa mais ndenge nini yo tambola bo banga te abi na banga ni. Nzambe abate la kangai. Gloire à Dieu. Oyoki sikoyo. Abi Nzambe abate la kangai. Papa kuta zalaki na ni tutu babomie ku na bureau bonga. OK. Ngane mwana kutu. Wana ezala kaka éphémère, mais Nzambe ne mutabate la kangai. Voilà. Phrase wana etikanga. Pour ko mokonza mboka zo reconnaître la protection de Dieu. Puis azon si casque na ici, OK. Bato ba yete. Bon, pour na kolobake la protection de Dieu. Ndele kinyonso. Hein? Ba lexanga na samako. Ba boki lenga sona mboka na mako. Na nelolo. Et ça là est l'autre. Je t'ai livré au danger et ainsi de suite. Na mona ilo côté. Ba chance ba pesa na mona ilo. Ba chance a bien et pas na Yesu. Yango Yesu alobi, il faut. Psaume chapitre 127, versets 1 à 3. Psaume 127. Yoka. Verset 1 à 3. Natanga to yotanga. Nakokotanga. Ok. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, Soki nzamba tongi ndakote. En vain les bâtisseurs travaillant. Oui. Si l'Éternel ne garde pas la veille, Soki nzamba bateli ngumba te. En vain la sentinelle veille. Sukata wana. Oyoki? Soki nzamba bateli ngumba te. Soki nzamba bateli ote. Bato yoso ba batela na bazo sala eloko te. Na yango papa mama yokanga bien. Batela bana na yo. Ko livrer bana na yo te parce qu'il y a d'autres parents qui livrent leurs enfants. C'est que baza bandoki. Soko moni parent azo livrer mon anaye andoki amisala mabi. Soka pumbo kana butute, c'est que ba manipula kaye. Voilà, un vrai parent doit protéger ses enfants. Il faut arriver évangéliste de camp tous en abîme parce que peuple de Dieu bazarana pour ça qu'on voit éclaircissement bazarana pour ça qu'on va édifier de manière oyo par rapport à mambazo vivre dans la société. Il y a certaines personnes qui sont parents bazana ban. Mais dans quatre sa famille naïe mutasuna ça peut être oncle toleki naïe. Moye mutuana loba ya bénédiction pour na bana na iza ko livrer bana to ezapé ko participer na avancement ya bana na. OK. Omoni bandoki eloko basalaka na ba magicien kanga makambo na solo. Bandoki ba démoniaque ba sataniste. Na ozonga kai panayo ozana mwana. Aokola. Ezana mutu moko te asi alia amizanga kotap na lolemo. Tope amiswambele. Mwana ata mutokoli oki mambango komi joueur et consort. Mais depuis bandaki ko tambolo. Est-ce que tout a libakute? Ou tout a no libakute?
azate mutu moko te azanga kotuta libaku na mokili azate. Ça nous brochons de plusieurs façons. Mwana pe yeba considérer qu'aza mwana azana na mayele muke azokola mayele pe zokola. Akupe ko sala gaffe. Mais bando ki baluka nini yo parent yo mama bandi ko yo peza zomba peza ya mwana yo za ki zengi. Omoni? Yeba bien au livrer mon anami. Faut pas faire ça. Ce qui mwana asali mabe benga i corriger soko beta so pese tumbe. Pese tumbe. Mais tant que yo za ki zengo yo za zoba embese yo za nyama et yeba bien bando ki soki bazan. Soki bazan au livrer yo parent au livrer mon anami. Bakoy ko sala ke mona un jour mona komi zoba. Soki akomi zoba ya kotanga so ite mais na classe mona za maele buru. À un certain temps, Maloba ne peut rattraper. Maloba ne peut sala, mon sala na. Moi là, azangi maele, azangi maele te. Ayo azangi zoba, ya zaka bongo, loka kizengi. Ya zaka bongo makame lengite. Parce que yo moko para, bando ki baluka ki baluki moi na isimba te, baluki nde à partir Maloba no para pour bazoyer. C'est pourquoi il faut protéger les enfants même dans tes paroles et dans tes actes. Oyoki? Moi nanga so sali mabe na corriger. Soki ko peso toli na peso toli consort. Soko beta oui na beti. Ko lobela ye maloba. La Bible n'interdit pas de châtier les enfants. Okay. Même Dieu nous châtie aussi comme tozali bana na ye propre. Hébreux chapitre 12 verset 5. Tokita. Dina 11. Hébreux chapitre 12. Oyo kasiko makamuzamba zoloba. Parce que il y a des enfants légitimes, il y a aussi des enfants illégitimes. C'est la Bible. Hébreux chapitre 12. 12. Bana verset 5. Verset 5, je lis par le nom de Jésus. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous a dressé comme à deux filles. Comme à deux fils. À deux fils. Nzambe, yoka. Maloba oyo nzamba opesa biso. Lokola tozali banani? Banana ye. Mon fils, ne prends pas à la légère la réaction du Seigneur. Ok. Et ne décourage pas lorsqu'il te reprend. Oyoki? Nzambo reprendre biso. Awa bi châtier na la version nanga. Ezali correction. Correction. Oyoki? Continue. Okay. Verset 6. Car le Seigneur corrige celui qui corrige celui. Celui qui l'aime. Donc c'est-à-dire nzamba lingi biso mais au corriger yo. Il châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Oyoki? Ao châtier onyo soye ba ke o ne mwana nanga ako châtier pe yo soko salimbeba. Supportez vos souffrances. Elle servira à vous corriger serva à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite que le fils que son père ne corrige pas. Si vous étiez dispensés des corrections qui les lois de tout le fils. Alors, vous étiez des enfants. Vous êtes des enfants illégitimes. Illégitimes. Et non légitimes. Et non, et non d'ailleurs illégitimes. Oyoki, pona nzamba lobini na verset oyo. Alobi ke akorijaka mwana nyoso ya zaya ye. Pe oyo ya lingi akorijaka ye. Mais ce que vous avez l'enfant illégitime, c'est que vous avez yété, vous avez mon été. Et talio. Au dépendre na yo. Au dépendre na yo moko. Mais ce que vous avez yé, à corriger. Parce que dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté d'un homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, n'dengue zaboy avantage ezali. Tous allez surtout ba créature yanzam. Tous allez surtout ba enfants de Dieu. Mais du moins, il y a une petite différence entre les fils bien-aimés na l'enfant illégitime. Entre l'enfant légitime là illégitime. Tu as un enfant légitime, donc moi non biologique. Il y a ça moi non légitime. Moi n'a pas adopté. À cause moi non pas légitime. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous aussi nous sommes adoptés par Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants légitimes. Donc ce qu'on a adopté moi non commis à you légitime. Même dans l'État, ils ont reconnaître nous. Même un héritage, bah qu'on partageait héritage ndenge moko. Mais moi ça illégitime, c'est qu'azaya yuti. OK. Azali moi na voisin. OK. Et voilà. Pas tenir te na ba bien. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas corrigé Kabiso. Un jour Dieu m'a fait corriger.
Expliquez tout le monde. Ah, voilà. Même que Makadaomi, na koya na loba témoignage na ngai en détail. Pour na bana témoignage na ngai de A à Z. Makamsusu na bomba, makamsusu na loba te na ko loba yango. Mais oyo na zoloba. Un jour, tellement ba injustice on a subir et pas na ba pasteur. Et puis tala motayi biso en face, abi ke na linga kananga yote. Pasteur na yo, mais biso ke regarde-moi en face, otali abi na linga kananga nde yote. Mais le moment wana o na moté wa nazaka na maboko na ye consort. Na sala nini? Bon, si na moni tellement ba injustice il y a un frère qui venait de la Seka, son nom c'est Simon. Bon, aye wana, loko azali muluba, ngana muluba te. Nde bazuye, batie na place nanga ngai ba ikatenga. Voilà, objectif nde ezalaki bon. Mais donc comprendre te, donc a sentir ngate, alingi pe ngapete. Encore plus frère ngai na ba prophétie et ainsi de suite. Bon, ba prophétie na ye, ngana koti yango doute. Un jour, tozalaki ngai moto diriger prière. Parce que nazalaki gagnant dans intercesseur, président de la jeunesse, président de la modération, berger de l'église, formateur, j'assumais. Donc ils ont quoi dans un cerveau moteur. Responsabilité mon rebelle. Donc, ils ont sous autres. Pour gagner ba âme, pour délivrer ba âme, pour yambisa bango yesu ko kepe sa baptême, pour former ti ba komi ba serviteur, ba komi ba apôtre, ba komi ngana tika frère, un frère. Na impeso comprendre le quoi. Que ngana gagner mutu. Na yambisa yesu, na délivrer na yambisa yesu. Na ke na pese baptême, na former ndenge modéré, ndenge ti. A komi serviteur, ba consacré, a komi pasteur. A komi évangéliste, a komi prophète, ngana tika les frères. On comprend. On s'en motema mobimba. On s'en intérêt mo quelqu'un que tu. Mais du coup, pasteur biso ke na linganga nanga yoti. Na nyoso ngala sala. Na nyoso sala. Bien que na gagner rapé et l'autre côté je souffre. Qui na cause là, na modéré na butu, na batuti va passer délivrance tout. Et si li tongo etani na une église, na modéré li susu, na interpréter, na combo l'église, na te ba bande, tout na installé et puis et si li na bani suko zong sa ba quitter na ba tout. Donc je suis le premier arrivé à l'église, le dernier à quitter l'église. Mais du moins, on me paye des monnaies de singe. Ya koloba ke na linga kande yote. Donc maltraitance au surtout, c'est que a linga ngate. Du coup, un frère est venu de la Seka, son nom c'est Simon, et a commis un bambo avec Kartenga, bah tiens la place. Bon, lui paye, aïe bien l'autre côté. Oh, si quoi, Nabutu to Sambela, bon, on a raconté l'histoire de ces athées, mais du moins, Nzamba la kisinga qui a zan misala mabe, ba prophétie na yone zaya mabe, ezaya nzambete. Ok. Na yé pas pasteur, na yé papa, to ba no Sambela, na y compris Simon Azalaki. Voilà ce que j'ai vu. Et je lui ai dit, Simon, Ozana Misala Mabe, il faut passer la délivrance. Yemoka boy yangote. Et puis à répondre, peut-être à garder silence. Bon. Nde, yango na yoko son rapport. Moto to yambi. En tout cas, à Misala Mabe. Naba prophétie na ye, Ezaya Misala Mabe. C'est la roko comme sous batouté. Voilà. Aïbisi en face obi, arrête. Quelle méchanceté. Bon. Na kepe na ngai, mais nde salinga siko bien te, na bité. Na moni, na service nous embêté. Vous comprenez? Ok. Na ozo sur décision. Wana ezalaki deuxième fois na zo décision. Allez, na ozo décision na bité. Na yeko bisa pasteur na papa, nga na service nous embêté. A tout ngabi, est-ce réfléchir ngabi oui, j'ai réfléchi. Na otikali frère ya pamba, donc na zala pe frère, je préfère na yene église, na sambeli comme mundi nyonso. Prière ici, na zongi, mais au service en tout cas, nga li sous pardon ici. Allez, na ju pas décision na ngam bon, na za la décisif hein. Si on a ju décision bon ici. Ata oyende nyo surtout rien. OK. Na ke na nga ici. Ils allaient na soir ici, to lali. Na bondeli pe butu ici na pemi nanga, na zali nanga bien na pemi. Na olamuka na ba 5h, na ki douleur côté na sexe onyonso. Donc mobimba nango. Tellement douleur leki na talabwe ba bibo bimingale 13 bibon na bi 13 bibon onyonso tout donc 13 bibon pe ya minute donc la vision que douleur moko possible fièvre au sakanate ngai sanko yeba ke izande suite ya nini attaqué bana ko sala nzambe na zolo batu o bana na nimela yisu bana sala nzambe tilo na zolo attaqué. Gloire à Dieu. OK, merci. Parce que je suis protégé. OK. Makamo na zolo ba na lingi mutu nyonso azwa yango.
parce que vous avez un avantage na ye babwa kelanga bakis batelanga ba poison basala tout ici nzamba efasam bakene ba pasteur bakene na tie pe dingo ba travail ba 5 ba $200 pesa ba travailler vite mono aza musika beaucoup que botika na bon niveau ça qui va travailler pour que ba oui donc papa il dit que père son âme OK tanga lo bakake ba pasteur ba ke pa nanga il a vrai ça c'est vrai oh là là ah na kangi parenthèse gloire à Dieu voilà et tant sikoyo nini 13 bibon na biso douleur na côté le matin makolifo ezala kotambola na otambola donc kotambola na obimate ça so na ngina ke toilette donc na latinde essuie na ke toilette na zongi donc douleur moyo la boisate mopanzi moyo la lesate ola la kaboyo panzi makolo na mi fini ke essuie donc forte fièvre moko donc impossible douleur na binzanga na kokufa oh maladie nini oyo na oyeba phénomène en côté mbongo pe ezate na ki ata hôpital donc na souffrir na tindi basombela ngai ba ni antidouleur esimba te même pongi pe ezoya te na bi nzambe na comprendre te oyaki kotala nga kaka un ami Timothée na c'est donc kasi ba yotala nga ba prier na lakisi Timothée donc ekamo donc yemoko et puis c'est somme obiki nini oui ndingi nini na comprendre le phénomène te attends qu'il y a 1 2 3 4 5 13 bon ba kepe na bango atikana quand moi quelque chose OK ngape na sali une semaine et simbati et jour ngwana tellement que na kondi pe lisusu na kokonda na zalika olala boina butu et vers 3h pongi pe ezalaki penza te na osama nzambe na bité maladie oyo oh ngana yeba te que j'ai un problème ya nini na boyaki ko servir nzambe bien no servir sous nzambe te paf abimeli ngai ayi mon fils olingo salelanga to olingo salelanga te so olingo salelanga obika sikoyo so salelanga te okufa nani olinga liwa moto olinga liwa za effectivement faut salela yo nandimi nde akiti a se pencher place na zalaki atenga liboko ah non ils ont quoi ba brancher na courant électrique et betinga pelo kwa na gangi pa abi tie guéri mbala moko a disparaître oyebi kaka tango nga pa na sutuka boy et tous les 13 et limoi etikali de oh là là gloire à Dieu de wana de toboki oh mais nyoso na 9 et limoi et disparaître na tia makolo kangami na telema ko na fièvre et limoi na douleur et limoi nde na tongo na okende hôpital et papa mukubidi ezalaki na avenue Lobo en face avenue Lobo pembeni kana presse ezalaki peut-être ba numéro 4 je pense parce que ezalaki deuxième ou troisième numéro 4 ou numéro 6 et pas papa mukubidi oya salaki ngai ezali frère Bosco na otanga oui parce que c'est de oya salaki ngai voilà passement quoi il y a des personnes au bayebi barambuana ba on a solo ba témoin ba tuba Hollanda voilà nde asali pansement esili na zongi akomenga antibiotique pona osomba ngomela da na somba pe antibiotique pété allez na zongi na komi na bien mais na kaka même jour na soir allez na lati pantalon mais sans calbar bon moi na lata sous-vêtement ezalaki te voilà nde to baka biso ba kinois quoi pour comprendre langage nanga nde na ke église et puis na bali nanga ko servir na placer bakiti pasteur ya kutanga na modéré atuna peut-être que décision zaki ndeni te voilà et pour le baki nzamba zo châtier bato mususu ba oza reconnaître que baza mwana nanga on comprendre hein? Amen. Un enfant légitime c'est pourquoi tu dois faire un effort là où tu es là où tu me suis papa maman oza la fils ou fille de Jésus accepter comme le Seigneur et Sauveur. Otika, voilà, parce qu'on a un avantage. Bah, enfant illégitime, bah, ils bénéficier de protection comme tout le monde. Comme exemple, tous en Congo, RDC. Tous ont bénéficié de la protection, il y a des gens qui ont bénéficié. Mais Anthony, ils ont bénéficié de la protection. Voilà, place on a une très intelligent. Ok. On comprend, hein? Ouais. Parce que tous les gens qui ont RDC, Oyazali les pères de la nation ezainan papa Félix c'est ce actuellement exact ce qu'il dit alors toujours mission la protection il y a ba soda na yé ba police tout ainsi de suite mais
le cas là, enfant illégitime. Illégitime. Mais un enfant légitime, oh ya yemoko, le cas Anthony, le cas Sabrina, le cas Baniel Moussou. Batama na bagarre le cas président rapproché. Vous tu gagnez comme métateur. À quoi ta place Moussou Simbete. Voilà, c'est-à-dire il y a un visa. Bah personne n'a pas parce que moi naïa. Et ça illustration moro plus capitale et plus important parce que na mutu no sorta la biso mi baké. Tozan a droit ya okangama nzambe akomisa biso afa propre. Enfant propre légitime. Amen l'homme. Surtout Salimabé a corrigé. Amen. Il y a un moment il va faux prophète bon Salimabé va frapper va monter parce que bah ça y a nzambe té. Nga moyena ça là, exact na même on frapper pas nzambe. Non, on va frapper là. OK. Et ce que je crains c'est ça. Soko yokinga na sali likambo, to na sali loko. Quand on a noté tout nanga, peut-être nzambe autorisé ça là. Amen l'homme de Dieu. Ah, vous comprenez? Oui. Na ko tangalo Bible noir sur blanc na ko l'action ba preuve ebele oyo ke na ancien na Nouveau Testament. Likambo suso David a salaka. Yosoko salongo o memingam. Alliance à David. Les peines de proposition, ils sont destinés à sacrificateur. Il y a des sacrificateurs, azali roi, ako simba te. Mais il y a Juango allié. Après si tu batunaye, nzamba sale lokote. Vous comprenez? L'homme de Dieu, tout simplement mon na niveau ya régie, tout son témoignage na église même et arrêter tout sur l'homme de Dieu. Surtout ça langage mon qu'on a technique, tout son témoignage c'est passé une église même. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Ovani na bumbu. Est-ce que lingo témoigne Nzamba sali ne pona yo? En tout cas, na robe faut na témoigner. Nzamba sali nga bolamu ebele. D'abord tant que na semaine, nazaki vraiment malade. Panze bando déranger nga makasi et puis minu nyo surtout. Nakanya oyaki na mobali na. Oui papa. OK. Nde nazaki vraiment bien te papa bondeli pona biso. Ayebisi nga pendeni na koko sala na continuer. Donc, tous allons qui vraiment n'ambon ils allaient quitter. Si nous avons le $10, $20 et où t'as wapi. Mais tout ça va prier la forte prière awa. Papa a bien qui pour ma contribution. Mais j'avais rien mais n'avait qui non on reçoit caca enveloppe all. Seigneur ça là vraiment roulouti dimanche. Obiki singai na pesa pe charge onga na zoaki engagement pardon on a zoaki une église na vandi semaine mobimba na sala pe ba livraison en ligne na sala ba blo na nga ba article belé ba produit na te karamena tikali pe ko tekate mais ne ko vendre lobby na tongo ton na banzo bondela ka par rapport ba sujet téléphone na zui téléphone pe na sambeli to sambeli kuna mbali nga nzela moko ye pa zo bima ngape na tikali to bondeli to bika Seigneur ndozo ki engagement lobby dimanche salanga vraiment ngolu journée si la té lobby nga na kokisa engagement na yo et puis na témoigner pona obiki singai ndenge santé na nga na oki bien ba force na nga zongi papa en tout cas na mone miracle journal lobby to vanditi na moyo wana nzamba pamboli papa abengi nga na sepeli na vandi lisusu tu to komi ba 17h wana mbule nge beta muta yeko benga nga vraiment na pokwa wana ayeko sombelo rapidement parce que azo voyager il faut na pesa ngoka ka lobby na butu malgré mbula na bise papa mais mbula est-ce que lobby na tongo et ko simba ta ba 7h to kuta na pesio comme ça na ke prière alobi te maman foka kana butu awa donc soki mbule sili to kuta na nayo kaka opesa nga ba kisi ndene ko benga pe papa ake kotika nga na butu alobi nzamba pamboli nga 21h nzamba yeko pambola nga na mbongo pe ya bien yo na ba il faut na témoigner nzambe est-ce que okoki kobetela Yesu maboko oyemba elonga na biso euti na nzambe amen tiens le boko koto na moni témoignage msezali mutazana aya témoigner mbala moko to bondela pona ye kaka ndenge o témoigner ba porte si fungwami okozwa clientèle moko ya osakanate to sama kambo tolobi ya méditation prière komona au nom de Jésus
nzambo ya guérir yo pona libela obiki na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola yo. Ok, voilà. Tangwa papa na biso pusani tozo yambaye na maboko makasi pona lokomo na Yesu. Alléluia. Amen. Nana zali mokonzi. Yesu. Nga témoignage na nga na ba preuve. Koko na nga za wana. Comme mima, bo benga mima. Ye azoe. Mima. Yaka. Nana belaka VC. Nana belaka VC nanda. Papa. Ezali briskete. Briske. Nalali nandako na tongo na moni mwana nga. Papa yaka. Moi mobali nanga. Akoya VC. Azaka chauffeur. Papa konzaso mituka bibale. Oya sika kitoko. Alinka mama nga memba. Papa siete moninga sali jalousie. Abokela VC. Nakei nakuta bokilo nangai moyen te. Lokozo telemate, lokozo ningana te. Basala nzambe to na ndako. Basambe na te. Na otika boyete. Naza megao. Na bengi papa. Na bengi papa. Abiki. Yesu. Beta maboko makasi pona Yesu. Papa lobi. Alléluia. Amen. Papa lobi, oza pembeni na ye, na pembeni na ye. Mais bokilo nanga. Na chambre na kota kate. Kota simbe sika na nzoto, na simbe na likolo. Asali prière. Abi chat téléphone na litoi na ye, na téléphone na litoi na ye. Ye moka lobi amen. Na papa bazo kene kan kokolo, no hôpital bi tika ba kene na sambeli bakola te bakozonga. Bakeye ngamo na zolenga na bisa madame nanga yazali wana, na kobe kobenga ye me azala. Na obi alikuwa saka mukongo bakongo bakufa kaboy. Na bangi makasi. Na uti musala boni beau frère. Oh baken hôpital balobi malade ezate. Batali na nzoto boy malade ezate. Basale échographie ezate. Azoki na ndako. Na nga témoin depuis corona bi asa toujours kolenga lenga so na témoin yo kufa na okasoni. Mais lelo na tongo na tuna bi amemi mwana babimi libanda bazoli na ndako nzamba lokumo nzamba lokamba sana bongo beta maboko pona Yesu. Amen. Yebisa bof na kozana bosenga na ye aya tokuta na pon to sale bisala sala kati na Yesu. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup na papa naturel pour na ba bonjour à PC Bisso où c'est passé une église même. Papa Lokamba, tozongi so na bino parce que te senga to pe moment muke parce que place to outil na explication et illustration au memeli ngai et tout le monde peut entendre l'émission à comprendre que il y a une différence. Na mutu so ba bengi bana na yi maintenant à fond propre à fond légitime au pena parent azo compter yimu na yi pour na repérer éducation tout le monde to bi été lelo fonga na bibo mama na koma mwana nzambe ka mwana nzambe lokwa bana nzambe nyoso te nzamba compter pe parmi bana na yi ngai elisi na nduku nazali to ngai mama tel nga papa tel nazali alors tout le monde ba témoignage na kati église mema lolengi nzamba azalaki au rendez-vous pour na repérer sa délivrance. C'était comment? Merci beaucoup. On a vu qu'il y a des témoignages. Maman Wana a témoigné, Azalé, moi c'est ambassadeur. On a temps passé. Ça 17 ans à Poto, Bana Bazakuna et tout, et ainsi de suite. Mais Bana Ndimela, ça fait 30 ans. Azam Ndimela de l'autre, Azapé l'église na Sambelaka. Mais ça fait 5 ans, blocage et lataïna Bana Ndenga jeté. Comment? Ata Lali, Tanga la Moka, Okabet, toile d'araignée et latillé. Aobima asukoli aobima bo toile d'araignée aobima donc et bloca vina yena bana et puis na malade de kota mazo ça ne va pas, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Mais balandinga kandenge bino bozola nanga abengi ayeti na église to prier ilimo abiki et puis ba toile d'araignée pe longwe makambe fungami sur le champ. Mais c'est le champ. OK. Makambe fungami na yena bana a observer
Oui, correct, à observer ma caméra et tout. Nde aye ko témoigner. Sikoy. Et papa oyo a témoigné. Bokilo na ye ndenga auto témoigner. Aza asalaka, mais ba ouele la musala ndenge za kaka poste et tout. Et puis c'est pas comme ça. Beti AVC. Lokola na la likamba protection. Soki te okozwa mbasu. Soki te okobela AVC. Soki te okokweya. Soki te okokufa. Soki te babotolo mwasi. Soki te babotolo mobali. Soki te bana no bakoma bapizeni. Bana na yo bakotanga te. Ba otanga osisa te. Mwana de lui-même. Vous avez la capacité de vous mais à bonne classe. Il faut protéger les enfants. Ok. Tango. Abenga kutu na téléphone. To bondeli. Abiki yana zo tambola déjà. Oh là là. Voilà. Pour le la protection est très nécessaire. Dieu va protéger tes biens, il va protéger tes finances, il va protéger tes enfants, ta femme, et ton mari, et tes projets seront assurés par Dieu parce que tu es son fils. Vous comprenez? Oui. Yonde ozaboye na quartier na bino soki bayebi yo savo au côté na quartier bayebi yo te na ba air moko tonini ba kulu na ba ko bimela na machette ba botolo tout ba déplier surtout ba kena au salire ba katio parce que vous avez la protection kaka o batio o bénéfice sur batio c'est pas que ah na mboka mais ça éphémère mais soki Anthony akitika na quartier ta ba kulu na baza combien moto poussa na zate moto kata zate. Parce que ndenga zoya na mulonga ba sodango yo moko talibo obangi lichette no bimisa kututé o bomba o komide ko betele mabo. Amen. Ah, vous comprenez la même chose aussi avec nous. Soki o s'attacher na nzambe. Soki o kangami na nzambe. O komona Exode chapitre 23 verset 20 à 25. Exode 20 totanga na komona yesu Exode. Na makamba bela oloba. Ouais, aux ara bibliothèque on a communauté chrétienne parce que nous sommes au Lubara, peuple de Dieu a édifié. Amen. Et biso to 8 ans, il y a comme on a église et c'est kezali, il y a comme on a bisika pour bozoter ya, le lengi bazobika. Mais il y a certains des prophètes, il y a certains des pasteurs au ba y karapé na TV, mais église pas ce soit mais humanité. So ko bengi pe on peut ça toujours explication mo o isa valable. Exode combien l'homme de Dieu? Chapitre 23 verset 20 à 25. Exode 23 verset 20 à 25. Exode 23 verset 20. Exode 23, verset 20. Je vais envoyer un ange. Oyoki? Nzamba binini? Je vais envoyer un ange liboso na biso. Ouais. Devant vous. Pour vous protéger. Pour na salani. Abattre la biso. On la protection divine. Ok. Yango moni ke batake simba ngate parce que l'ange de Dieu azala kananga. Atanga na la ya azala la kate. Gloire à Dieu. Nazo tambola ya zananga. Et c'est-à-dire à quoi serait sécurité na yo na babien. Continue yoka. Pour zalangate. Oui. Devant vous pour vous protéger. Oui. En chemin et vous conduire au lieu que je prépare. Oyoki. Ndengo zaboye. Oyebi place di pamboli na ezali. Ah. Siko ange anande muta ko memo place di pamboli ezali. OK. Na tambola na cette direction. Voilà c'est ça. Ça la guide na ngai. Guide na yo. Mais batu ba linga te. Siko faut anande. Ya nzambe to ya yo. Parce que si tu es enfant de Dieu, il déclenche les anges pour te protéger. Il y a un moment dans la Bible, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Voilà. Amen. Continuons, Yoka. Respectez-le et obéissez-lui. Oyoki, il faut respecter un Johanna. Et puis, auto ça y est. Oyoka peut m'accabazo et bisayo, auto ça. Parce que l'ange parle. Il va commencer à te parler. Non, que ça de l'autre côté. Non, 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 salabo. C'est là, salabo. Non, non. Ésaïe chapitre 30, verset 21. C'est comme l'homme de Dieu. Ah, Nzambe. Ésaïe chapitre 30, yoka na bandawa. Na bani na verset 21. Mais le message est dans 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais de tes yeux, tu verras ceux qui t'instruisent. Donc, au moins, on a un ange. Tant qu'on a un ange, il faut être enfant de Dieu pour mon nom. Amen. Hein? Amen. Pas n'importe qui, hein? Faut moi Nzambi. Fils légitime. Fils légitime.
Et puis, yoka, tes oreilles entendront derrière toi. Voici, qui te dira? Voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Okay. À droite, même la gauche. Ah oui, ça. Abi okoyoka mungongo koyebisa yo. Non, koleka boite. Olingo mata wewa. Ah, oh mata. Oyokile tu bisa o te yote. Obenga muso matino ke. Onzo owana ndeka kende boye. Misu na yo komona sur les chats. Soki na mataki. Soki na mataki mais ngani mnenga za victime. La même chose. Il va commencer à te parler, à te parler. Olamuki boye kabe le loko bimate. Ah, mais na ba rendez-vous kobe le ko bimate. Wabi yokela ye. Et si le Léon n'a bimité. Au bimité ne yote. Face au message, n'engala bimame na décourager bon, ça va. C'est ça. Pour ceux qui ont bimaka. Malheur n'enga koye là. OK. Mais yo kakite mutum soir. Na yo kakiba na mais na sali kaka makasi na ngai. Kaka mais tala événement na kuta na. Voilà, c'est ça. L'ange de Dieu nous parle. Na mokanga Job Elobi, il nous parle par des songes, par des visions, par des révélations, des prophéties et consorts. Mais on n'y prend point garde. Il faut tirer attention. Mais diable a ça la canine. Abomio système ya bandoto au monde akisho. Olali ola mukaboy, ndoto nsikimi au monde ate. Il y a un problème spirituel. Il faut te bonner la fond. OK. Musukuta l'autre kanete ou aux andoki ou ba bandoki bon manipuler pour ce que moni au comprendre ko bonde là. Soso ya rapper à l'autre naï. Mais la muki akani ndoto. Kasi yango. Il faut te bonde là afin que o kanga ka bandoto o l'autre kapé. Ozalaka averti soki te malheur koya eza lokola ndenge mokanda proverbe zoloba elobi ki un peuple qui marche sans révélation c'est un peuple sans frein. OK. Mutu ki sanga frein. Et on ça toujours ba dégâts. Bon siko il faut zalaka révéler na makambe belé vous allez épargner. Merci beaucoup l'homme de Dieu et tout sous comme mukele awa parce que le temps ne fait défaut parce que ils achètent on a toujours air ba fixaka. Moi to les ka air ezati. Mais maman au portail aux édifiés to ndeko hôtel aux édifiés aux na posa papa zo pe temps na ebelé ya ko expliquer le mieux au comme la papa si ça genre au foot attaque conscient mukele na chaîne pour que papa banda koleka nzamba ozala au rendez-vous pour na pambola. Et suppose aussi papa lokamba même sur le niveau chez bisoté il y a chaîne oyo papa lokamba église mima isa na officiellement na kati wana pour na kolanda ma programme papa le chaîne isa Josué Lokamba TV. Josué Lokamba J-O-S-U-E Lokamba L-O-K-A-M-B-A Josué Lokamba TV na YouTube ba prédication pe no c'est ça na kati wana tout ezali et puis soko kotikuna au s'abonner au kolanda biso et puis tous les vendredis, tous les samedis, na 0h, 1h du matin. Tout ça la prière, on a la protection divine. Okay. Landa biso au s'abonner, au partager le lien, au m'appeler message, afin que tous les vendredis, 0h à 1h du matin, donc au bon délai. Même au Landa, on a rediffusion, on a fait, parce que bateau balozo on a babandi déjà pour témoigner. Okay. Vous comprenez? Et Dieu fera grâce. Donc, nazana mingi koloba. Mais ma comme ça en détail, bolanda biso na Josué Lokamba TV. Le collaboration oyo. Merci beaucoup papa Lokamba. Papa Lokamba na posa koloba. Et auto lobby awa esengi na biso to chango en œuvre poto mona bola mo nzambe. Les appels na moto tali biso au mieux baraté le lenini en jalobaka. Na momo papa Lokamba ko expliquer te. Mais lorsque beaucoup de sa communication na bango ne ko permettre ayeba ko expliquer bino le point sur le Z, le lenni au en jalobaka. Et ça plus capital parce que il faut souvent mais aux la différence ou en athée so la différence à différencier la voix de l'éternel ou en okoma toujours koko ya na bamiba alors kota contact dans l'homme de Dieu des parleurs aux édifiés auto lobeli lelo to me ko expliquer biso le lenye nini afin légitime azalaka protéger na kata ndako ki afin oyo abenga mika longola mwana nyonso sko mita la vie na yo ngana yo est-ce que yo za na lignée ya fani mwana nzambe kaka ne to benga biso so bana nzambe to za mwana nzambe o nzambe pas oyi bakie elisi na nduka za mwana ngai c'est à vous ya kotala nengo mitambo isaka vie pour que okoya te pa ba faux prophète ozui temps ebele na problème wana ozo simba bana te oza na ndako libala bovai na mobali mais yo so ozui zemi osalaka toujours fausse couche c'est le moment yo pe fausse simba bana nzamba tini mutu nyonso apambo ma tous égards na 3 jours tous égards ba oloba wana babota musala santé nyonso est à la bonne état alors ce qu'il y a yo so santé zo marché te mitala le lingo tambo sa vie
ozo kendika toujours pour ba faux prophète yo wana ka ozo kota banda kwa nganga en retour nzamba osala ni nzamba ko rejeter pour que nzamba rejeter ni to tanga na Isaïe benga papa Lokamba boza la communication et nzamba ko yeba lolenge ya koloba à travers serviteur nzambe to mona raité to mona nzambe à travers basali na yi à travers papa Lokamba ndozo mona nzambe papa Lokamba numéro de téléphone numéro ya téléphone avant d'appeler ça on appelle son adresse oui papa tozwami na Capella numéro 16 église même mission évangélique Maranatha okay tozana na Capella numéro 16 na yolo Capella oboyebi mais par Kimwenza so komi na croisement Kimwenza na Capella au sali kaka moi 10 pas en face na wenze ya Capella au mona lupango batia panneau par foot biso toza likolo d'étage par foot na C chambre froide mama Zozo chambre froide pesa na C biso toza likolo d'étage Capella numéro 16 yaka lundi na Oyambayo na 11h na Oyambayo et puis le même lundi 17h à 19h prière à délivrance et prière et à protection divine okay. Et puis mercredi yaka pe 11h na Oyambayo et puis le même mercredi na vendredi eza culte tokoteya et puis tokobondela pona bananza okay. Et puis dimanche on a culte ba témoignage sikoy donc oye 9h to bondeli après na yambi au témoigner ndenge baninga musuba témoigner ba musuba témoigner na nkuku ba musuba témoigner na poisson okay. donc selon volonté na yo sur les côtés témoigner na média to témoigner so ya na nkuku au témoigner on va prier et Dieu fera grâce numéro de téléphone plus 243 89 91 91 encore et 055 je réponds plus 243 89 91 91 055 le deuxième numéro, plus 243, 9, 98, 17, 18, 54. Les deux numéros. So benga na yambite, tika message. Parce que na ko kata prière te, na zambo ya yomoko tala, na osambela. Na vi tant yebele ya osambela. Neti na moment to sa l'émission. Neti na butu. Na sambeli banda 23h. 4h. Bon, sikoyo. So benginga aux Zungata Wata, 1000 fois. Oh, ayamba téléphone. Non, parce que Erwana n'a pas de voilà. Alors, si quoi, ce qui est nasa libre. Voilà. Mais tant qu'on a un message. Il y a d'autres personnes qui na sambeli mais na 4 prières 2 heures. Mais na monnaie sonné na yambi. Alors, comprenez ce quoi? Ça dépend. Et voilà, c'est ça. Tika message, tant que tika message, il y a un libre na ko permettre au répondre. Voilà. Ou na zoteya, na kata maté, te pona yamba téléphone. Merci beaucoup l'homme de Dieu parce que expliquer nous so tu revenu sur la bino pour la prière, il y a clôture, il y a une émission. Combien l'homme de Dieu était pour oyeba kaza mosali na Nzambe, toi za faux serviteur. Et c'est à vous avant combien ça la fait examen de conscience. Na oyoyoki peut-être même sauter la nga papeli, on la rappelle édifier le moment la présentera derrière le masque. Alors na recommandé bino, c'est un vrai serviteur de Dieu. Donc oyate pour que tobi misambuto Nzamba ebitete. Balobi tika livré na bleu ekola mokolo elanga ntango oya nda koyeba oyo eza livré na oyo eza bleu alors toyebi oyo eza papa Lokamba benga zala contact loba problème na yo et à travers lui Nzamba osala ngolo bokozwa solution na ba problème na bino. Merci vraiment na bande konyo so botalaki biso, merci à l'équipe technique ya Biso Télévision, merci aussi à Papa Chik Mokadi pour na kopesa na confiance, merci aussi à Denis Mosolo, merci aussi à Papa Jacques, merci aussi à Papa Naturel ainsi que Israël Monzo. Merci aussi à Ndeko Junior Mukadi pour l'assistance na yo na émission lelo et ceux qui Nzamba lo la zongité to royal lisusu taka na émission za police des stars ton émission derrière le masque ton bravo Jésus pour na koloba makambo Nzambe azosala à travers ses serviteurs na oyusika. Papa Lokamba prière suka na bino poto kabona. Merci beaucoup. Bisika bozali, soki ozana mai na yo, simba yango ata na verre, soki na sambeli omeli, dona molangi. Ou soki huile d'olive ezali osimbi. Soki pozana nango te problème te, osani to simba loboko na ngai et Nzambe asala. Papa, sembola loboko mimoni sepa na bana, ba serviteur na yo, ba papa na ngai, ba mama na ngai, ba ndeko na ngai, ba frères et sœurs nyonso bazolanda ngai. Au nom de Jésus bo vivre miracle. Onction ya Nzambe ekota na mayo simbi pe na mafuta au nom de Jésus-Christ. Miracle est opéré. Nzamba visite bino, Nzambe awendre bino, Nzamba révèle bino,
même les choses cachées. Pour vivre le miracle au nom de Jésus-Christ. Maïna, mafutana, c'est bon, meliango. Tobo pakoli bon mon miracle. Malobananga latan zoto et personne ne peut changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Lokamba. Merci beaucoup. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.